Biso, le chef de l'État Zamoko, le président Félix Sekede, pour votre information, dans le moment où Chibala Atiki Mesanae comme premier ministre, dans le moment où donc, dans le minute où Chibala Longwe. Soyons calmes, bientôt tous ces là. Congo Bonga dans quelques heures, Congo premier ministre. Donc le lobby, tous les maintenant comment on y a sika. Est-ce que le premier ministre a répondre vraiment à besoin à la population? Ce qu'a salité, à Longwes. À Longwes. Biso peuple kakate papa. C'est présent dans la droit le premier ministre. La voix du peuple c'est la voix d'idée. Biso peuple ceux qui te bimi car on te reçoit le président Saliango. Biso to zali au-dessus, il y a institution nyos, peuple les souverain. Akoloba nini na population. Vérité des nations na États-Unis qui sont na Congo. Yende ba confirmer. Si le plan national qu'international, Bamindele basi ba yebi déjà que tous autres travaillent na fachi. Ba américain ba lobby, tous le gouvernement, tonya tabora toleka. Parce que yo fayulu mbeya mbeya. Ozozela nini? Depuis Kabila botama na mdenga ya na Congo. Asa kota na avion moko na bato. Nandenga longwao. Mais on appelle ça que tu as une insécurité. Non, il faut kota na bato ba mona un chef de l'État azam président ya peuple. Il faut azala proche à peuple ba yoka ba mona. Comme c'est ça un chef de l'État. Il des personnes notage président Jean-Marc. Nandeni. Azo kangisa ba fils mukoko ba nani na ba msusu. Ewane zolo tika kotanga magamba fils mukoko. Je ne veux pas cette histoire. Aza combattant le roi yo. Oui, aza combattant le kola ngai. Siko yele kimbiso ba na ba combattant. Mais azana pour soutenir ba ya bega saki match pour soutenir ba son chef de l'État. Azaki action ya la muka. Azaki action ya la muka, azaki action ya nini te. Azana action na muzito na bazana action ba bebisa Congo. Babo ma Congo ba semaine sécurité. Mbote Nabino Bandero Balandi à www.club.com. Merci parce que vous êtes belé. On a rabisso de partout et ça la rabisso bien et ça la rabisso sengo par rapport à la contribution Nabino ne bossa la pour l'émission Nabisso et par rapport à la contribution Nabino ne bossa la pour la chaîne Nabisso www.club.com. En tout cas, l'actualité politique est belé entre autres tout le monde est la Mouka et Sangani pour la réunion à Bango pour mettre un peu constitué pour venir à la Mouka où Moïse Katoum Bazalaki bien sûr Jean-Pierre Bemba Mouzito Antipas Moussa Niamouissi Bango sont complets Bazalaki pour nous recevoir la Bango à la Mouka. Na ngamu PA pe na kasa Kinshasa on peut continuer par rapport à l'élection et l'Assemblée nationale bureau définitif au kamite basa la installation na bango nyo sonisa makambo to beta lelo na moko ya bapandisango to moko ya ba combattant IDPS na kombo ya président Yokason. Bonjour président. Bonjour mon frère. Bonne santé. Tout va bien mon frère. Na monika ka président 100 jours yep santé kitoko. Bon, tozali to vivre na Angola ensemble tozawa na moyen to bangeza te. Mais nous sommes là. Bangelo ote maintenant que lelo la muka ikoti réunion pour ba meka un peu ko statuer ma na bango parce que bazoya a ce terrain makamba la moke etali biso la moka to na bango besoin la moka basala te biso le chef de l'État Zamoko le président Félix Sekede pour votre information na moment où Chibala Atiki Mesanae comme premier ministre na moment où donc na minute où Chibala Longwe. Mais Chibala Longwe mais Chibala pe aki membre IDPS mais tout le monde qui n'a kala mingité premier ministre Zobima mais yo nebite mon zanini dans quelques heures bon yo rason Fatia zo nommé premier ministre dans quelques heures il y a FCC non oui mais moi est-ce que ils a d'abord ils a polémique était on les a pouvoir discrétionnaire la chef de l'État mais côté prérogative il y a chef de l'État qui était il faut ça le cabo non sur le plan constitutionnel c'est FCC donc yon dimiango non di matin na zo ça le débat ceux qui tous na ba député majoritaire ça pourrait mais pour le moment ils allaient entre biso na bande ko to ko solo si que bango bandimi effectivement kombo ya moto akashi ko ya puisque j'ai appris ko yiko bima soki to yokani na ba poste ministériel comment to ko travailler en coalition donc rien n'empêche mais poste ministériel c'est 20-80 bango 80 bino 20 te wana ko to na 80 na ndeni est-ce que tu as la transition tu as pouvoir Félix Sekede as président tu as la transition est-ce que coalition c'est imposition to eloko ezali que to repesa bango quelques ministères
Et puis, l'Union, c'est Tikali Ezali pour cash, chef de l'État Félix Tshisekedi, autorité morale, il y a peuple congolais. Donc, on a garanti que ça mimi na bakumata ba Hollande biso parce que bango bazobanga babi que non mais ndenge nini bango ba rafler gouvernorat bazana ba majorité mais ti ça la analyse politique ndenge normalité na pour le moment na biso que té ci ba d'abord à Salinde nini on travaille avec Emmanuel Ilunga na kati ya ministère des Affaires frontières akaya suspendre pour y déjà zokende pour la commission Etienne Tshisekedi Mulumba kanda na yango wana puisque comment commission fonctionner kanda na yango wana donc na minute oyo yepe alongwe donc débat ezate soyons calmes bientôt tous sepela Congo ezobonga dans quelques heures comme premier ministre donc le lobby tozobi mana comme mu ya sika est-ce que premier ministre na ko répondre vraiment à besoin ya batante population soka salité alongwes alongwendeni biso peuple kakate papa c'est présence en droit le premier ministre la voix du peuple c'est la voix d'idée biso peuple soki to bimi ka oyo to sala président saliango biso to zali au-dessus ya ba institution nyos peuple les souverain stambo le ba souverain binada mono yo kanza binada mayokola mpiano souverain primaire ezali peuple oui ezali au-dessus ya ba institution c'est peuple ce que le peuple a décidé makamunyo c'est quoi na mai parlons un peu élection ya Janine Mabunda na parlement bato belé babi keno akena mission à modifier constitution hein wana ba débat yo soutenir wana ba débat inutile na kati wana muntu azokamba palais du peuple ezali Jean-Marc Kabunda ndengeni ya za premier vice-président yo kate uzotona kizelas c'est na émission qui était pour le moment sur le plan administratif muntu azodiriger ngo c'est Kabunda puisque Janine Azawana comme président mais administrativement Mutazo Kambayango c'est Kabunda. Pour document il faut Kabunda tanga yango. Il faut signer yango. Il faut y document ni nezobiem. Donc voilà stratégie à Jean-Marc Kabunda basé ko finga lelo. Donc match ezate bovanda calme boyoka son. Merci. Mais comment on a bongo na kala ndenge ba président Jean-Marc Kabunda bana ko bunda pona démocratie ekota. Puis bagina kati opposition mais le tout monde ba député opposition ba bimi ba participer na élection té pe ba poste té est-ce que yo mona ngo eza vraiment démocratie solo oui batwana est-ce que batwana bana logique penza élection sala na mboko est-ce que bazaki na poste que té d'abord nini wana ba légitimement bango na bazana poste vérité des urnes ce que ba bazaki ko zelango na Londres ou bien na France ou bien aux États-Unis bayoka na minute oyo to ana étape wana té notre souci est que les pays bloqués on doit avancer. Donc on n'a pas le temps de perdre ya kozela nani makambo ya batu ya la nani batu ya la moka boya bokota boyina tozela est-ce que bango bazana posa baya soki bazana posa baya il faut bazela biso basala nini tokende réellement ba participer na vote eloko bazoweleza nini Mbemba azowele poste Katumbi azowele poste wana esko batu muntu azali na ba député majoritaire na assemblée kuna na opposition ezali ensemble ya Katumbi esko bakolingi basala nini mais président Yokason Yuzaki na kati ya Assemblée nationale et oui et posa molobeli la population batimi liboso na biso awa batebele basali mimi ba chantage na ba réseaux sociaux comme on a bongo bato FCC kolata badge ya M. Kabila awa na motema na ba élection ezo bangisa te est-ce que wana eza ba polémique moko epola wana biloko moko epola eza polémique est-ce que on peut na minute okuiko sala allusion sur Kabila ngo azo diriger na mboka na place ni na commune nini ou bien à Kingagati. Mais par rencontre il y a une présence au banque ça peut non mais bato bazola pepere de pourquoi il faut qu'empêcher bango c'est bala quelque chose bilamba pepere de te eze loko ezali autorité mo na bango il faut bala triko na bango na ye pour na la sécurité baza bato Kabila est-ce que rien n'empêche mutu na moto bazola ta polo même ya ba fayul même ya mbem na na pekisi moto ala ta polo donc wana ezali ba polémique moko biso tokosala ba analyse ndenge wana te notre souci ezali que comment ce que tokosala que na minute peuple congolais yoka son ya IDPS autoloba d'abord le peuple d'abord son ezali que son yokana peuple azwa eloko alukaka des années comment le peuple d'abord écosystémalisé na peuple congolais eloko le sele mandeni ekosala masoki musale ye social d'abord le peuple misale ye mutu na moto ayebi ko assumer responsabilité ya ndako na ye mbala moko na minute babosani makambo ya eozo tuna kete o vérité des urnes ozona vérité des urnes bazotuna puisque jusque là peuple congolais azui musala te tango bango bakozwa musala babandi déjà kofuta chaque fin du mois makambo ya nzala esili makambo ya nini bakotuna ka lisusu makambo ya vérité des urnes et pour preuve mosenga wangani vérité des urnes vous comprenez vérité des urnes bawani wana mosenga donc soyons calmes
tous allés déterminer derrière Félix Seked, le président Zosala annonce dans quelques heures qui sera le premier ministre. Et puis ça peut arriver. On ne peut pas aller dans Magamokoto non, tous les Yemoko, Agnata Toleka. Après avoir écouté na M. Kabila, tout le monde qui est calamité, un chef de l'État a lobby qui non bientôt là a nommé premier ministre. Mais Batebele bazo banga parce que Bamoni qui est premier ministre Roya Rosa Penza à la brute pour répondre na ba attente favorable. Batebele Mimi Batala mo babi qui non ba osale le côté et on babi qui non vérité ça le 28 hein na meeting. Le 28 ça morning. Il a dimanche non? Pourquoi va-t-il ce dimanche? Au moment où sala, bon, tu éviter. On n'a pas besoin, il y a la fertilité, tous les déjà partis au pouvoir. On ne suit pas là pour tout ça, l'analyse, tout est-ce que tu as posé un meeting? Tu as posé ça plein. Fayou la cette population congolaise, ils sont sunnis. Oh, il y a cette psychonaminite na Sainte-Thérèse. Donc, il n'a évité. Bah oui, balanda kingai na nini bosolo. J'étais là, puisque Magambo Fayou la koloba na évité, a koloba nini na population. Vérité des nations, on a États-Unis qui sont au Congo. Il y a un débat confirmé. Si le plan national qu'international, Bamindele basi ba yebi déjà que tous autres travaillent na Fachi. Baméricain ba lobby, tous le gouvernement, tonya tabor toleka. Ce que yo Fayou lumbeya mbeya. Ozoze là nini. Mais le déplacement chef de l'État, ils ont écouté, ils ont quitté le budget, ils ont dépensé 2 millions, 3 millions, les bons chef de l'État sont en marche. Banane. Les dépenses chef de l'État, voyage, ils ont trop coûté. Est-ce que d'abord pour président il faut battre les boys. Président depuis voter, est-ce qu'il y a déjà dans la province pour qu'il faut une autorisation dans la population? Non, ça c'est n'importe quoi. Président est capable de organiser la nyon salingi, est prêt à organiser mboka nyon salingi puisque pour le moment na province mosusu nana akaité. Bakasai nana akaité, Bandundu nana akaité. Na minute ba province ezebele. Est-ce que comment pe Bandundu? Akoma Bandundu eza pays mosusu. Eza fief ya la muka. Ce qui fait là, comme on a vu, tu vas rebêter. On a déjà ça. Donc, bah, il y a comment avoir pour qu'on beaucoup ne va pas passer en courant comme on a Fachi. Donc, magambo ya 100 jours qu'on est allé bêti musala dans les ordres. Batikala pendant 5 ans. Parce qu'on a couranté. Mais courir côté à travers Félix Sekechilom. Courant paye à Inga. Donc, n'importe quoi. Magambo ya minito yo bato bazo sala ba débat inutile, on n'a pas besoin ya enregistrer na ba dialelo ou bien na ba polémique ezangatina. Nous disons président Zawana azokamba il faut tambola bisika nyonso alingi na ndenge nyonso akolinga. Botika ba polémique, botika bo pesa président chance. Bo pesa président occasion akamba mboka ba polémique toboyi. Donc, alors, dans le cas où tout le monde chef de l'État a joué vol régulier, il y a Congo Airways, c'est comme si Batebele, c'est comme si avion n'aille pas Kangi. Président Ouazaï n'aille, comme qui te sait. Avion n'aille pas Kangi en côté. Non, qu'un avion. Non, qu'un avion, c'est Antonio Kabila. Mais oui. Ou bien Fayoul. Kabila. Tu vois. On est dans la polémique, naïf, ok. Avion chef de l'État, yé, moi quoi, yé, pourquoi Zoko, un avion. Il y a Batou. On est dans stratégie. Tu refais un bon année. Il y a bien beaucoup de gens qui disent que Bazawan. Fachi est en train d'évoluer. À Zokota na bafoul. Président na koya akondima. Est-ce que depuis Kabila botama na mundenga ya na Congo. À ça côté na avion mo na bat. Na ndenga longwa. Mais on appelle ça que tu as une insécurité. Non, il faut côté na batu ba mona un chef de l'État azam président ya peuple. Il faut à la proche peuple ba yoka e ba mona. Photo na batu. Comme qui c'est ça un chef de l'État. Photo pas. Ah, tu as une photo. Yo zoto na question puisque vous en bien. Yo na minito na ibisio kete. Osomona ba makambo ezo sala na minito yo. Chef de l'État a ça décidé. Chef de l'État zamoko. Et puis azana Emily aza komi kitisa. Ti na niveau nini ba po ba to ba mona kete chef de l'État tala zo sala nini. Fachi alingi komikitisa komimatisa ngai ezalaka te. Fachi alingi mutu nyonso a s'exprimer et puis Fayulu tango ezalaka. Yo lingo sala manifestation. Oya pe osali manifestation batu batali bayoki yo. Mbelero yo oyoki mokamate. Nem ba pasteur bazo misa ba révélation hein. Il y a des pasteurs oyo bazo bimisa ba biloko ba bikudia. Ya on mettre mise en garde des pasteurs. Pasteur ozali na muntu alamuka
Ozo sala ba bêtise ko kende ko lobakete, o na yokaki, o na zaki boy. Non, ce que Kabila n'a pas sa prophétie. Mais parce que beaucoup c'était des droits, non? Na sur Kabila, est-ce que Kabila est-ce que ba prophète ango? Ba prophète wana, ba bimika lelo. Ba bimika donc prophète abimika pour le Félix abimi, ndé ba fait ba commis ba prophète. Pour ne pas que Kabila révélation té. Bazolo Musala, on n'a pas besoin de distraction. Nous sommes là derrière le président à continuer à nommer premier ministre et aller. Semaine prochaine, une chaîne est fungwami. Donc, oh, nous sommes à l'État, au Mogamate. Au Mogamate. Est-ce que le chef de l'État a encore au Kangabango? Yozela. Yozela. Parce que moi, je pour un des exemples, Ting à la prison. Le chef de l'État, si, si. Mais où est-ce que Godin pour non? Godin pour Godin pour depuis Godin pour être capable de organiser sans ordre de la présidence. Godin pour non. Godin pour pépé de na makina na bata akangisene. Ordre de la chef de l'État le bi Mogamate ale kangae. Merci beaucoup, président Yokasson. Toshité, président Yokasson. Santé à IDPS, c'est un dingue. Qui toque, on a ambiance. Est-ce que IDPS a un problème? Matinée politique, ça m'a soutenu. Matinée, tous la qu'on a assemblée. Tous l'assemblée. Ce qui pour que Basili, si ça les remises et reprises, le président Jean-Marc Azongiawa, Balamoko a perçu ce message. Tout ça, il m'a sol. A joué IDPS en otage, hein? Non, il était IDPS en otage, président Jean-Marc. Nandeni. Je ne veux pas cette histoire. Oui, Aza combattant le Kolangai. C'est qu'il y a l'équipe qui combattant. Mais Azana pour soutenir, il y a un match pour soutenir son chef de l'État. Azaki action ya la moka. Azaki action ya la moka. Azaki action ya nenete. Azana action na muzito na e bazana action ba bisa Congo. Babo ma Congo ba semaine sécurité pour peuple ba minde ba ko investir. C'est ça, hein? L'objectif na biso ezali que pour le moment soyons calmes. Biso Fatia zo Kambamboka bientôt Congo zo bonga en désordre. Tous à la calme. En tout cas par rapport il y a une tout le monde en ndenge mboka zo kendele to moye ke ba acte musu pesa bien ba acte musu président zo poser pesa ba acte positif et ba tebele ba zo lela babi ah président Jiki Bokonzi tant Kabila Saraka to ba ke non encore papa na ye ba kundango na centre ville mais président moi Jiki Bokonzi Fati mais akobora papa na ye na ntele yo message nous zani est-ce que yo legi place wana monyango mais c'est ntélité c'est les abaliers yo ça combattant au bindeli to bundaki po na ba question ebele na ebiso ke makambo na zebisa yo ke place wana ezali place moko touristique place wana ezali place déjà tango bato bakokende place wana eza cité moko ekotonga makuna po baluka mapango ba etekama baluka terrain moko netre bato babanda kokota donc c'est très bien eza ngai na legai wana eza kutuna na pembe na prince kitoko makasi basala ngo babeti boulevard babeti nzele moko kitoko eza place moko libre na minute Facha za président to sala concurrence na moto moko te donc bo vanda calme Fachi nde mokonzi dans ce que bino il pèse besoin bino d'accord ba kunena nteli mais biso tondimi eza bato basala biso na ordre ya IDPS na ordre ya IDPS alors message nio ezani na ba combattant o ya IDPS tisiko basana désespoir ba muna ka ndeti kama ngambango zo keneka ndeti te mo bato la moko ba pesa ba mo ba conseil mabe na ba télévision message nio pesa na bango est-ce que basa en espoir to batika na désespoir espoir basa en espoir bientôt Congo zo bonga basa en espoir bientôt Congo zo zoa et là nango puisque le président il avait promis le peuple d'abord bientôt tango zo nommé premier ministre Tonyati Toleki donc il n'y a pas match soyons patients c'est à bientôt que le Congo va changer donc soyons calmes bomitungi certains maramba la moka c'est une distraction babi mais bazo changer ba cha plateforme politique ça ne nous concerne jamais ceux qui bakocha mbemba ceux qui bakocha katumbi ba wana etali bango mais bondi mabango quand même atana na mo adversité na pas développer ma casse pour ça musala non ça fait bon bakocha développer ma pour ça musala est-ce que biso tous un problème est-ce que biso un problème opposition ça te musala bien te début ça fait Kabila ça biso d'abord to sala to sala koleka opposition ezala te biso to travailler hein to travailler penza koleka puisque biso to uti na opposition à makasi bango pe ba uti ba sali opposition ya ba moi mais biso to sali bambula na bambula donc nous sommes capables pour le changement total. Mais Batebele bazo juger politique à chef de l'État Félix le quoi la politique ya chef de l'État wa kala Mobutu parce que à chaque fois so qui est dans milieu azo na moitié on soit na population bazo dialoguer dernièrement la pe na université qui sangani babi que non wana si la Mobutu peut-être il pas na dictature. Bon wana ndimo tuyozolo bango puisque na éviter président yo mona no le bilango avion
azokende na akota na avion na kati ya bato yo moko lobi ke président azokende na banzela moko azokende na kati ya bato boye azokanga ba photo comparer politique ya na Mobutu non ba comparer ndeni donc na minute tozala kimia tozala calme président a travaillé pour tout le monde, il ne faut pas être registré dans la distraction inutile. Donc le président, il est là, président de tout le monde. Soyons patients, bientôt Congo Zobonga. Merci beaucoup, soyez patients, bientôt Congo Zobonga. Wanza Maloba, il y a président Yokason, Oto Yambaki Lelo, na kati ya chaîne Abisoto de club.com. Après si makanis nae passer banalise nae politique, oh qui non bango EDPS baza pris pour la Bongsamboka, mais hôtel la bangoka parce que la muka pazoya, meeting est bongo le 28, Toyo après Martin Folini à Oloba parce que bazana combat ba ombalé bazo la bongo binga gazo qui vérité désir na obini pe boyebi. To chité na biso président Yokason, mais moi message muké na ba mi bandora diaspora, o balinga rayo. Hein, balinga diaspora o balinga rayo, o ba sepela Rolanda yo. Mingi message na yo ezani pour na bango. Message ezali ba félicitations puisque bazali encourager et puis balanda kanga na sepela na bino mingi o nyosa zolanda kanga partout sont azali au cœur avec vous. En tout cas, tous allés ensemble, tous au bunda que le makambo va échanger. Soyons patients, c'est à bientôt que le Congo va changer. Donc tous allés ensemble, bande union, c'est les États-Unis, il y a Canada, il y a la France, il y a Grande-Bretagne partout. Je suis au cœur avec vous en Afrique, en Congo, en Lubumbashi partout. Je suis au cœur avec vous en tout cas. Tous allés ensemble. Tous simbana, poto tonge kolo na biso. Botika ba ene moko ya makambo finga ba nini ainsi de suite. Tous ala eloko moko pour un changement total. Merci beaucoup président Yokason. Merci Nabino Bandero Balandi Walandi Bisolelo. En tout cas, tous les gens makasi parce que tout le monde qui n'a pas réaction ils allaient belé pour l'émission. Quant à moi, je dis un grand merci à mon boss de la nation tout le monde l'homme invisible. Il n'y a pas de boss comme vous. Ozara Yomoro Potselara Yomoro Libela na Libela. Ou à contredire Aya. Merci aussi à Herman Ampo et pourquoi pas à Pichu Mangaya boss. En tout cas, merci beaucoup moi ça Pembe Kitoko. Merci aussi à François là derrière la caméra. Merci aussi à Rigo en Allemagne. Merci aussi à David et moi na Kenge na 4 États-Unis. Jérémy Tati, Carlos Chimbumbu, bye.